Pour na bien mais batu tout ba patron belenga na yebi ba na Congo nde ba na poto nde ba beta ba tout ka poto so ezaka pour na billet eza visa hein donc muto azelo visa muto wana nde mutatindi au poto pamba te visa nde mute permettre mutaya na poto et je ne cesserai jamais d'être reconnaissant na couple Wera Sonic Mama si de Juman Pata président Wera Son en tout cas n'ensemble ensemble chaque jour après ça bango longue vie pour bénédiction ça peut ça bango mais abak ça bon ba mikolo pour akobako ba toujours ko sala bolamu na bato pamba te baza na mission ya ko sala bato bolamu ça Wera Son à se contredire pour ye mutazweli na visa ye mutapesi na voyage puis Roger Kene poto akoma sous mécontent c'est que yo ngolo ba président Wera Son a pessinga na gauche a retiré na droite olinga tena kota na ba mara mususu yo oyeba te valise wana mamuza na katite donc tikana c'est que yo nozo caché ma campagne kinga na yeba ki yo taki na maboko ya ba mama Claudine Kinwa ma question ezali na yeba ki yo zaki na maboko ya mama Claudine Kinwa pourquoi zo memanga mbangu ngam na otu na yo na yambi yo à l'honneur merci na yo nengo répondre na invitation na s'il te plaît naza na justice te naza devant la barre naza devant interview naza devant émission retourna likambo to solo li pe to leki to avancer mais tu es libre ah soki tozo komi ko beta c'était comme ce que non beteli CTT non les à l'aise va à l'aise alors parce que comme na yambio ici il y a de l'eau il y a de bonbons aussi tu veux quand la Kenya conseil héritier beteli dernièrement a Martina pardon va présenter à Betty c'est un artiste Maître Ninja na mona qui joue moi na sécurité héritier azaki na sima azo sécurité héritier ezama beti mais soki Roger ngapé na soutenir héritier na eloko azo sala o ezali honneur ya maison mère parce que héritier c'est un natif de Wenge musique à maison mère héritier c'est quelqu'un qui a fait plus de 16 ans à côté de Wera Son il a été fidèle na ba moment moko ok bato bakima ki le roi de la forêt mais héritier il était là. Mais ça raison que vous avez bon à Roger, il y a un PC à moi pour Roger été non. Histoire à voiture et banda kala. Histoire à voiture à Roger et banda kala mais qu'on expliquer bino. Vous comme sous tolé tolam qui présent Wera Son a convoqué réunion na Kinshasa à Bengi orchestre Mobimba. Réunion est à la filmer. Réunion na si je n'en vois ni mutunyo soto loba. Maramozo Salaki, dans le domaine et marché pour le bien-être et orchestre, mutu toi loba. En tout cas, c'est mutu tout liberté à loba. Quand on comme une réunion, ils arrivent à temps avec Covid, je crois. Quand on comme une réunion, on a tapé ensemble la veste en koiko, le roi de la foi à Pessanga. Bah tout ba lobby problème na bango, maram na bango, ou est concerné bango. Mais ngapi Roger Natala qui pour une bonne marche il y a domaine nangai il y a marketing parce que bisonde to ligana ba TV ba chaîne les alara et belé et alara pe na ba commune différent par exemple RTNC dans la lingua alors ceux qui le long de konanga Diego Kao à Beli pourquoi qu'on filmer ou bien pourquoi qu'on kanga photo na ba position on en a se plaît d'abord on a yangoté Moutasala qui bon nzamba limbisai et koloba sortie médiatique à 5e émission ouais sortie médiatique naé o azo se plaindre que le loso kazali banda ya Wenge musique à maison mère ils a pour na Maître Ninja de a benganaye et puis ce qui faut batuba yeba quel est la rôle au Maître Ninja a joué na kata Wenge musique à maison mère d'abord on a opé sa faute na mon pandisango attendra qui micro. Parce que premièrement, Diego Azana état, il y a convalescence. Aza malade. Bon, tout ça, Aza malade, il attendra quand même micro. Après, quand on va makambo, calculer, il va conséquence d'un côté. Il vient juste pour faire son travail. Oui, quand tu veux faire ton travail, mais na état, on va dans la potote. Les lots, ceux qui mbila kuti mutu, Azana état bon, après ça, il faut tito yebi. Azwakaya keiko bomba ye comme azo en état normal nga mona batu mususu alango azo chama kelele na nzela bakangiye bino kansa ngende bakangiya na bake ko salema be non mbila pena ke na garde à vue a salé a tiene sika mo ya bien alala
azonga na état normal après afuti amande abimisi. Pour dire que moto a outi na maladie, moto a na convalescence, aza peut-être na ba effet ya ba anesthésie, aza effet ba kinini, ba kisi na kati nzoto na ye, azo mériter ba pesa micro te aloba parce que akobunga, akoloba bien te. Tu vois, alors peut-être makambo yo yemoko ako regretter so ki olobi bongo wana ba tamsu ba contredire te to mona Bobby Ronaldinho o atika wenge musique maison mère lelo azo évoluer na épée a lobaka kana likambo wana ke maître nso na longwe pona maître ninja bato ndenge bakomi koleka lelo yepe alobi yango la oloba nini wala ngala mona ngo eza faiblesse yo binga pire jo batak na zwaka nde tozana na famille nyonso tu makambo ezanga ata Nazo entre biso wana pour tous abattu biso tout papa na biso moko wera son le roi d'Afrique course au pouvoir les angati bon tu n'as talinga le roi d'Afrique mon aïe danger na domaine naï on comprend mais c'est pas dit que ceux qui peut-être aux huiles kamona moninga no travailleurs yo que l'orchestre non comment le ba mettre ninja beta non ninga va ba loba papika ko la foot ça ba tu minerva na winge musique ba bisie bele ba leka ba lobango. Moi je n'ai aucun preuve à maramwana moyena lobelango ezati. Je vois la guérison pénétrer ton sang. Je vois la guérison pénétrer tout ton corps. Peuple de Dieu, habitants de Paris et de ses environs, le messager de Dieu Odon Eluanga vous convie à l'action de réveil à Paris Champs-Élysées dénommée Jubilé première édition avec comme thème Plus rien ne sera comme avant. Samedi 14 septembre 2024 de 14h30 à 18h à la salle de conférence Hôtel Warwick, 5 rue de Berry, Paris, référence Champs-Élysées. Notez bien, papa, maman, venez en famille. Spéciale prière pour les malades, quelle que soit votre infirmité, la main de Dieu sera au rendez-vous. J'ordonne à tout esprit de maladie qui avait pour mission, objectif de t'amener à la mort. J'arrête ce processus au nom de Jésus. Louange et adoration. Sœur Mégé Maria, frère d'Paul Moulaja, Sœur Dania. Bien-aimés, consommons Jésus-Christ sans modération. Cordiale invitation à tous. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Tam Voyage, la classe et la différence, ici on se retrouve. Ratakate de Bruxelles à France, Tam Voyage, de Makambo, Yamé Ratakate, votre vice-confort avec le wifi, ça veut dire Madou Sabana, au type Bruxelles. J'ai bien arrivé en France sans problème. Je regardais, j'étais tout seul derrière. Vraiment, ça m'a beaucoup, on a Tam Voyage. Yamé Makambo. Banamboka, il faut toujours voyager avec Tam Voyage. Merci. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles, Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport, il y a Banamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Salut partout dans le monde entier à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment.
Quant à moi, les vôtres, humbles serviteurs, Pichang, Kimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours au four au moulin, rien que pour vous servir. Et puis pour vous servir, c'est mon devoir de vous informer. Voilà Balandia, Image Prod TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne OEP Tarabino, information à temps réel. Lelo, Toyambeli Bino Moko Yaba Pandisango, na Kombo ya Piroger Mwanamboka. Aujourd'hui, on va essayer de parler, de discuter ensemble avec mon invité, Piroger Mwana Yamboka. Mais là, pour ne pas déjà monopoliser ma parole, là, je vois derrière la caméra, je suis avec Jordan Mizoa, donc Yenda Salapo a réalisé les bino émission Oyo, Namosika Boko Talabiso, et pourquoi pas na PDG Achan Oyo, lui s'appelle Fire Basket. Là, quand je parle de Fire Basket, j'en profite pour saluer la famille Basket. Et là, je vois directement Shango Basket, Héritier Basket, et pourquoi pas Guy Basket, Napessier, Bambo Tebele, Namosika Kotalabiso, pourquoi pas Nayo, Diezola, London City, Bambo Tebele, Nayo, Diloma Pouya boutique exemple à suivre et je vois directement Chiquito Papa Paradis restaurant Paradis secret à comme la ville Jiri Pierre Marie Kiré Ozamo Bimba Nakata restaurant Paradis là na opanzante kenanga ndenge mokalo baka mona mboka oyo na tombelie mbote. Ouais, donc mbote na yon deko picha mbote na baiban sobozuli baku ya bolandi mwana mboka Piroger lolaka ya Congo nabi ke bozangi nga mikolo ebele mwana mboka Piroger bobengi nga na nzela singa lokole bobengi nga na bisika ba yike pona koyeba bino mwana mboka Piroger azali wapi akenda wa perdo sala nini tala lelo tina e mwana mboka Piroger na eko enola na ebianga melo ya mopandi sango picha elongo na mokonzi PDG Fire Basket oyo abengi biso elongona ba minzo apo boko koyeba basango mwana mboka Piroger ngai yo nazali yo litando pona ya nola mituna nyonso tunde ko tuna. Merci beaucoup, mais sinon je peux dire bonne santé et pourquoi au bungi trop na média donc arrivé na yo na kati mboka France nde balobaka poteza cimetière ba misel to ba poteza cimetière ba porter parole. Ben non Piroger je me porte bien, santé très bien. Merci Nankolo azo pesa biso souffle de vie tozo bikabo nangolu na ye et ça passe très bien. Piroger mwana mboka kolobate na bunga ou bien ningo lobi cimetière ya ba bise to ba porter parole non au bon na vie to sanye koyeba ke na vie toza na ba vie professionnelle toza pe na vie privée na tamo obebo mona biso na vie professionnelle. Mais notamment on peut se moni tozate to bungi c'est que tozota api mambo etali vie privée parce que chacun de nous a la vie privée na yi oyo alinga ko exposer en côté na miso bateau voilà peut-être so monaki Piroger moi mikolobo monangate c'est parce que naza un peu concentré na ma motel vie privée. Là au koloba na yo ozana concentré na makambo o etali vie privée mais sinon na ba fan na ba ebalingaka ye moko weranson ou na bana ya wenge musique maison mère ba ebaki Piroger tamsu koya na yo na poto ezaki pona nini oyaki pona mission oyaki pona récompense o wenge musique maison mère ba pesa ki o visa to oyaki pona nini oyaki pona regroupement familial oyaki pona osala makambo etali famille na yo to oyaki pona musique ndeti ndaki na poto. Bah leader dans la poto vu que naza moto yo naza fidèle na Werason le roi de la forêt naza moto na patient yo yebi naza qui siège à Montcurie Piroger nana seka kité nana chola kité belé baba ki Piroger za na botutu baloba Piroger dadimo la na trésor congolo baza bato baza na botutu ba mona pototé alors ils avaient déranger maman si des juments pata. Ils ont dérangé le président Werason. Ils ont dérangé les fanatiques qui ont wingé musique à maison mère. Talatina et mon condiment en boka Werason pour couper pour l'encata Irbari Merwana surtout le roi de la forêt a payé opportunité na mon amboka Piroger na au mon apoto et voilà ils ont se réalisé bien d'ailleurs nazo ko bandia sou ko senga merci na couple wana président Werason na maman si des juments pas ta maman pasteur merci encore et na ba fanatique nyon surtout à wingé musique à maison mère et na ba sali nzambe à tous ceux qui ont souhaité Piroger mon amboka za na poto je vous suis reconnaissant nabi ke bozotala na Lubumbashi botala na Afrique du Sud botala na Luanda na Angola bozotala nga partout bato bozaki na souci
Piroja qui est poto, Piroja qui est poto, et les lots Piroja dans la poto, je sais qu'ils ont ça la nos plaisir, voilà. Merci. Là, podo, qui ne m'en bangote, boza, qui peut n'en déconner, papi, le prince, on a pissé pembote, l'herbe a sali au faveur, wana, netio, au zala, qui mbango, babi, Piroja, leka, ba, pessier, passeport na visa, y a ouné liko luka basombila billet, alors que maison mère, to ranson, to maman si de jima pata, au pas golan de mission, ba ebende ni baza ki ko bongisa, po basala ke yo oya na mikili ya poto, mais yo okei pas héritier watanabe, c'est comme si na wenge musika maison mère, ba pesio ka visa pamba ba bi yo moko, mi luke la. Ne ba tuba monaki, ole okende na honneur, ya wenge musika maison mère, okende ki lokwa na honneur ya héritier watanabe, ba tumsu ba ebi ke héritier nda mema na poto, ba ebite ke, ezaki pa we ranson. So yo moko kotala ba eba kolanda biso okoloba nini sikoyo koya poto ezalaka billet te koya poto ezalaka visa so eza mpona billet me bato tu bapatron belenga na yebi baa na Congo nde baa na poto nde babetaka batuka poto so ezalaka mpona billet eza visa donc moto azweli visa moto wana nde moto atindi yo poto pamba te visa nde moto permeta moto aya na poto et je ne cesserai jamais d'être reconnaissant na couple werasonique Mama si de jument pata président Werason en tout cas n'assemble nzambe chaque jour après ça bango longue vie pour bénédiction ça peut ça bango mais abakisa bango ba mikolo pour akobako ba toujours ko sala bolamu na bato pamba te baza na mission ya osala bato bolamu kozwa billet na nzela mwana mboka héritier watanabe ekoki kosala jamais polémique ekoki mpe kodéranger jamais mutu d'abord mutu ya liboso ntango ayoki nga azwi visa asombelanga billet nalinga otanga komona ete meleo na otanga ye bokulaka Guy Lwando Mboyo les grands baleines excellence Guy Lwando Mboyo motema mama Deborah ye nde mutu mpenza ntango nazwaki ayoka nazwi visa tokutanaki na ye ayebsinga bi puis Roger félicitations pa pesanga maman billet nayebsanga mpe président Werason na bi prise déjà nazwi billet ya solo nga bien nazwi billet excellence Guy Lwando apesinga ya omona na disque Moro le roi de la forêt boaki Guy Lwando pona bolamu asala nga maintenant nazwi billet wana oyiga puis Roger na lela nanga ba fête et tomaki pe na mois de mars anniversaire na ngai donc na sengo kozwa visa na sengo anniversaire donc nasalaki mwa nteke nasalaki fête na mbongo wana ka excellence apesenga na longola ndambu nasalaki fête tant nasali fête esali ke pe eleki bien après mikolo sima mikolo jour mo na betelika mwana mai na ngai boss live héritier watanabe le président le patron de la team Wata na betele tour kaka visite de courtoisie nezanango ezali teke na yena osenge mbongo to ni non parce que pakalingo maebi ya yango maebi nga Adèle Tiala ayebi ke puis Roger des fois toyaka na biso wana obeta tout papi le prince toyaka na biso ta la boss live ne batu tout bayaka po ndako héritier eyambaka batu ndenge na ndenge même chef na biso papi kakola kendaka na mama Linda pe baketa l'héritier même maître ninja donc héritier c'est un wingman c'est une famille donc tokenda rotala parce que c'est notre frère et ça a autre problème ti ngape na kenda rotala kaka ne ezalaka nde na komi to solo ngape na ne sengo annoncer na bi prêtre big na visa ngwa ebi ka watati ngwa yo bata wenga bata 12 ngwa beta 12 na vite 12 te na visa laksa entape na lakise ke na visa bi wala visa siko ok journée na bon en tout cas dans ça na sombi billet na kei loba na no ningo ke journée ngabite attention sombi billet ra lelo na kei bon ngana oke samedi jour on zara mercredi ngana oke samedi to ke non nzela moko ngabi eza une opportunité bien pour présent Werason za ko mitungisa ke pire jour ke yemoko mama si déjà bano mitungisa pire jour ke yemoko na aéroport wana ya za vingtaine na okita est-ce que ba ko se défendre il fallait pire chose na moto déjà que na poto moto déjà za na maîtrise donc ezaki souhait ya présent Werason na mama si déjà wana nde yo kanisi nde na kanisi te ndenge za balobaki
président Werason na studio to vandi boye na ba misetu armi tungisa bi puis Roger Zavetin wana yo za muta sika est-ce que ko se défendre boye attends na ndako pe na direct maman si déjà lo bakango na direct so tala direct alors ben que Zavetin wana puis Roger ko se défendre namo fallait nazala na yamba okutu na ndako na biso ya Belgique au vendre na ndako na biso ya Belgique c'est la parole de maman pasteur. Alors, ça, et on peut c'est bien que héritier Watanabe Azokende, occasion. Aïbsinga, tout ça là, nous sommes là, ensemble. Oui. Voilà. Et tu me payes bien. Le roi n'a pas m'a billet. Directement, boss lève, Azuka téléphone, a benga mutu. Mutu yaka. Pour au salle la pure business class, c'est à combien? Autant de euros. Mbala moko bakota na palais tia a pesi depuis Roger billet à business class to ya na héritier otana binzela mordo l'air ba fombela ki billet est-ce que ozonga ki na ndaku po yebisa patron na yo ki monsieur Werason ke héritier otana be moko ya musicien na yo to mwana na yo asombelinga billet pour tout kenena inzela moko to sala route ensemble. Est-ce que c'est nécessaire? C'est nécessaire parce que tu travailles dans une société là où ils ont qualifié il faut quand même. Et ben nous allons sous non président Simon Ikamba kabelinga $100 na ebe tu président Werason. Il y a Théo Zambo tu payé 500 balles n'enga payé sa petit na argent de poche na ebe tu le président Werason. Il est de la famille avant ta famille. Alors c'est tout à fait normal. Mutu ndeko na famille soki akabelo aselo bolamu. Il y a problème. Il fallait que l'administration bakale date pour y voyager parce que et outil na kati ya orchestre entreprise ou une musique à maison mère ba pesi yo visa ba ngonde ba yebaki ke fu batielo billet pour okende na date bo yo legi CG yo au précédé yo legi CG katarata na mayele na moni yango oh non faut pas mélanger non na moni que là pourquoi au lobby bon picha na moni yo legi CG katarata na mayele pour CG katarata mutu apesa ki na visa na nga tranquillement passeport na ngai na makambo osage na voyager tranquillement parce que aza na ordre ou c'est pas la président Werason pe baza na confiance ya mutu ba ebi ki Pi Roger ce n'est pas n'importe qui na wenge. Comment yo lingo ke nanga na ba makambo wana milai donc so na zui 100 francs na zongi su na eko yebisa te na zoi 100 francs c'est na zui 200 francs na eko zongi ça parce que c'est l'administration aujourd'hui si on peut dire clairement batuba otala biso e batupe ba yebi ke Werason il n'est pas mécontent donc par rapport à voyage na yo est-ce que depuis aux amis qu'il a poto et si bo solo na Werason et si obenga ye na téléphone est-ce que abenga kayo ndenge to mona ki mona mboka trésor lumière o ayaki o akomaki abengi praise nazabo ezoleka boy praise photo ke ngotala place moko photo beta to boy yo bo solo la kana Werason d'abord rectifier français na o lobi que Werason il n'est pas mécontent c'est là non excusez-moi voilà donc parce que il est mécontent en fait allez dire ouais ndebo solo inai epsa yo bon tu parles avec Werason est-ce que solo na Werason te yo mutolobi que le roi de la phrase est mécontent donc kozaki na lobi yo o solo la kana Werason te yo ngai non solo ebisinga ke bo kozaki bongo ebisa yo ki aza mécontent comme ça on peut na ebiso sko marabnanga est-ce que te yo opesi déjà rapport depuis autant na poto oede ngati obi ko ede ngati pongai obi muto yambi mami lela yambaka ye obi muto yambi papi mboma yambaka ye muto yambi mari sumunga yamba ye ce sont mes confrères wana okenanga ba pour dire que tu peux me répondre par rapport à batuba otala pour dire que yambi professionnel yo ce que tant ozo tuna nga motuna il faut appeler ba précision appeler ba preuve yo lobi que président Werason a mécontent na présence dans la Mikili à Poto. Donc c'est que président Werason a se contredire. Il y a muto bundi par rapport au voyage. S'il vous plaît. Oui, je te laisse pas. C'est que président Werason a se contredire. Pour y a muto zweli na visa. Il y a muto pesi na voyage. Puis Roger Kende Poto a commencé mécontent. C'est que yo ngolo ba président Werason a pesi na gauche a retiré na droite. Là, tu parles avec Osolo la Kanaï. Mais ma propos non donc o ede ngate. Soko ede ngate. Wana yo ozolingo échapper biso. Soko ko répondre ngana o ngana lobby. Depuis au comment a au PC peut être rapport ndengoza a wato Osolo la na OK parce que oyoza moko ya bapandisa ngo ya wenge musique maison mère. Na bon, ça va le rôle ede ngate ngana ede. Je okuta na patron ba benga comme M22 business fiston ituku.
Je écoute un master babenga comme Gabi 18 ans. Moutama yele na kati à Paris. Aoye bisayo ke puis Roger départ comme un poto. Atine la présent na ba message. Atine la présent na ba image, ba vidéo tout tout na do sala na poto présent ouais rason na ngona mabuko. So ke kini tout na même présent Sami. So tenu même Johnny Milongi cameraman sur ebiso ki azo ba message oyo puis Roger atine la présent ouais rason le roi de la forêt. Au moins présent ouais rason. Chez nous a patron chez nous a présenté mais chez nous a papa. Et pas le roi de la forêt a papa oyo beaucoup linga ba nanda kunaye. Donc azwanga mwana président we rason nga za muto na lata bilamba we rason na lata ki lelo pesi pi Roger lata. Bomona ngo. Donc aza n'importe qui te na vie na ngai. À n'importe qui te na vie na ngai. Voilà, toi avancer. Jusque là on répondre à la question on a tuna ki est-ce que Bosolo là est-ce que obenga ka président ou répondre ngotin peut-être yo ki bien te. Na ebisi yo lisusu. Soko kute na patron ba benga MBB d'accord lobinga na tuni continue la moto Bosolo là parce que j'étais avec Trésor Lumière ngamo na moni na misu nanga abengi apesi rapport ke na yaki pona boye to sali boye yambi comme on est pire Roger je ne suis pas Trésor Lumière peut-être au confondre comme on a pire Roger donc on a ebisio que relation on a présent ouais relation ça au beau fixe et ça le meilleur des relations et ça très bien donc t'inquiète pas on a tena kota na ba maramu soso yo yebate valise on est mamoza na quantité donc tikano c'est que yo nous caché ma campagne kinga na yebaki yo taki na maboko ya ba maman Claudine Kinwa ma question ezali na yebaki yo zaki na maboko ya ma maman Claudine Kinwa pourquoi zo me mangamba ngam na tu na yo na yambi yo à l'honneur merci na yo nengo répondre à l'invitation na s'il te plaît naza na justice te naza devant la barre naza devant interview naza devant émission retourna likambo to solo li petole ki to avancer mais tu es libre ah so ki tozo comique beta c'était comme ce que non betele CTT non les à l'aise va à l'aise alors parce que ici il y a de l'eau il y a de bonbons aussi tu veux non, je te dis que je ne veux pas de polémique. Na kombo ya wirason. Donc, on a dit que on a polémique. Parce que tu passes déjà à la télé, à tout le moment, tu passes au saba direct, il y a kombo ya wata. Mais alors que yo sala na wenge musique à maison, mais tu n'es pas bien placé, il y a retour na rabat, il y a sala comme sous promotion, pour yo zan orchestre, ou ya wenge musique à maison, mais ne le tout le monde a ozo leka, ou sala marketing, na kombo ya la team wata. Na kombo la team wata, na kombo ya wata, na be qui est mon frère? Oya sala ki nga malamu, nga pe na tanke na tour na ngai, na domaine na nga maman nga na ebi marketing, et sengi na zon sa sincère. Comprendre? Pour nga zan na mbongo te a zon célérité, na bola moi sala ki nga. Vous comprendre? Et là, on a sala nga reza ki, na la ki seka o nga na ebi marketing, na sala la e. Pour ça, l'héritier a un marketing. Soit il a sala ngo. Na la exemple anan. Et le roi de la forêt. Na vanda na poto Nathalie na émission et na répétition. Mo konziwe ra son akati répétition après ce message. Ki Richard Zarabino. Richard Zara toujours permet na biso na mona utu kakol akenda ki concert Richard beta. Si vous ya bango za mabete ya ngare za mabe. Kakol akenda concert Richard beta ki dernièrement a Martina pardon va présenter à Betty. C'est un artiste. Maître Ninja na mona ki joue moi na sécurité héritier azaki na sima ado sécurité héritier ezama beti mais soki piroger ngapé na soutenir héritier na elo ado sala o ezali honneur il y a maison mère parce que héritier c'est un natif de Wenge musique à maison mère. Héritier c'est quelqu'un qui a fait plus de 16 ans à côté de Werason. Il a été fidèle na ba moment OK bato bakima ki le roi de la forêt mais héritier il était là. Héritier n'est seulement musicien mais il est aussi mwana ya ndaku ya be exaucé na gladi. Lelo oyo azo sala eloko ya munene za lokola mwana na yo azo za diplôme. Bato muso ba bwa kele fofu yo bwa kele a été. Ndeko na yo zo diplôme. Bato muso ba bwa kele ba poudre mais yo bwa kele a été. Obiminan. Donc nazana tout intérêt à soutenir Gogana œuvre azo sala munene na scène musicale. Ezali première salle mythique
na yo azobeta dira carrière na ninga attaqué Olympia na makambo elekaki ba des autres sur azobeta ça il a plus de 8600 personnes et ça munene azo mérité soutien a mérité promotion tout ça la pona le kumu ya Werason parce que Werason azali lelo donc bazaka yena luambo makia di bateau ba bimisa ba leader. Oh, lelo so vandi na banganda lokola Israël référence na matonge. O vandi net na banganda lokola ba chez moi ne kanga et pas président Clément Yoti na Oshwe. Ou bien vandi na mwana kini côté ba yani ke kuba bazana ba ale busi. O yoka so musique beta ki 10. O yoka la mususu 9 progéniture ka ya Werason. Donc azo mérité to bois qui arrive à fleur tout le temps. Soutenir œuvre naïe. Voilà. Aujourd'hui, lelo batoba aussi la retour avec force ya Werason na mikili ya poto. Batoba wande pe aussi la tamsu à travers yo communicateur ya winge musica o communiquant mais tout le monde qui au plus focus na makambo héritier watanabe c'est pour cela te poser aux questions. Voilà, jusque là on a eu information morote concernant mambo tuninga ya retour, il y a le roi d'Afrique on a mikili ya poto. Jouna ozoyango bon mon année n'a pas se déchaîner parce que ça moussa en angaï et ça passion en angaï oh bon mais jusque là nous avons l'information que là on a yebi na minute oyo wenge musique maison mère tozo beta concert na Ngwasuma to beta concert na Ngwasuma na kini to beta concert na nini na le millionnaire na boulevard tozo zela to bimisa single na biso tout ce pays ici bas oh lelo nazo senga na bato ya bandeko na censure vraiment vous comprenez que public congolais public monde entier bazana nzala ya tout ce pays ici bas donc lelo tout ce pays ici bas c'est si là na ngoma mutuma et ça na commission de censure alors on a aussi na prendre na commission de censure et là quoi on a message moi qui toko tout ce pays ici bas donc ils ont bêtise parce qu'ils ont français. Ils ont français, oh, même na kati ya Bible, ils allaient. Malbe au salingaï, na tigyo na mabo anzambe parce que tout se paye ici bas. Ici bas. Ya on est moki les autres, la minute, bah, sur le plat disque. Pour bah, disque bimi na ngombe, bah, c'est le roi de la forêt. L'information signée par qui? Information dans le belon. Si on a la potonde nabi la information signée par le directeur de marketing Pichu Musung au la fin du mois aux années na poton. Yim tatinde la kiongo. Ah tu vas bien. Voilà toi avancer. Et soyez hein. Diesola London City. Voilà ma salanga Diesola agence assure meilleure agence dans Paris pour aussi na biloko na comme Afrique et comme paisiblement Diesola London City. Pembe na mona ba dadi mavungu ça na talisi na moni Guy Basket mon konza double continent. Wana boga moko boy Guy Basket et na ba mama Château Rouge on peut sambote na Mami Lulendo Lili Makaya Bose Bile Basilengi donc bamote voilà quoi Basilengi Banzuta on a payé mais par rapport à ma propos na yo ça se montre direct que osé un peu éloigné na un mouvement na yo une musique à maison mère ça n'engage que toi et les gens aussi au bas la biso au monde bon puis ça n'engage que comprendre malgré tout ozolo bana ba langage un peu codé mais ba tout bas la biso ba bazo baté ça n'engage que vous pensez comme vous voulez. Pensez comme vous voulez. L'homme maquia du Franco disait Eza makamba toba toba. Et aujourd'hui, les gens peuvent dire que c'est l'ingratitude. Fais comme tu veux. Qualifiez comme tu veux. Lelo baike ya wenge musique à maison mère babande kozi la retour ya Piroger Namboka Kinshasa o ayaki poto ayaki comme mission de service o ayaki pour ba montrer na bateau que bato balobaki mingi nde utaki oloba na biso Piroger ba pesi visa bato bande kozi la retour na ye o tomoni bato basangisi mbongo kozonga ya Piroger basombela motoka batia na ba condition ya bien. Mais Piroger yango akei mikolo na ye alekisi lelo tomoni mbongo wana o basalaki collecte de fonds wana o basangisaki basombeli yango lelo maître Mao maître ya ba danseuse lelo moto na Sarah si je me trompe pas pourquoi pas retour ya Piroger na Kinshasa ndakola la te moye ba esika ma etanga ezate ngai naza na jar ya ba tote oyo baya oloba
n'importe quoi, na ba koma ba orchestre na bango. Ngana genre wana te. On comprendra, on a des secrets professionnels au rigolo bango te. Oya nanga poto, bomona na ya poto, oui, tokumisa nzambe parce que nzambe ne va mettre à temps et à circonstance. Nzamba sala ka na nzela mutu. Nzamba sala na nzela président Werason qui ngale on se retrouver na poto. On comprend, seul Dieu est le maître du destin de tout et chacun. Baloba souvent l'homme propose, mais Dieu dispose. Même à Tangamo Piroger Olo. Étant que jeune, étant que mon ça là 27 ans voyage raté. À voyager. 27 ans. Naki na souci na zonga. Bayambanga parce que dans ba fan club. Nana ba balbi ni panga ba bonga maki ba bonga maki bayamba Piroger. Nazara ba président Bruno Lubika mbonga propre a tchaki déjà makambo. Ba Serge Makila Dragon de la Monnaie. Ba tchaki da makambo pour que Piroger kei nangeza chalet. Ngamo agi na posa nango. Mais on dit souvent l'homme propose, Dieu dispose. Alors nako kota tena mamususu na olobaki ezaki kingani to kingani ezalaki boye to boye non. En tout cas pour le bien, pour la valeur na moro na olobate même. To lobaka dans toutes circonstances il faut comme ça nzambe. Pour nzambe mo mtayebi pourquoi ça maki boye. Hein? Nzambe mo ayebi ngana soué na nga pesa ki bongo. Parlons il y a voiture, ba fanatique. Au lobby ba fanatique, ba sangisa ki mbongo pour ba sombe la Piroger voiture. Et Piroger a loi yete ba sombeli Maître Mao na danseuse Zamso Sarah ba moto. D'abord les initiative va bien parce que Maître Mao na Sarah baza ba miaka. Bravo pour cette initiative ba fanatique en tout cas na sepeli. Mais ça raison que vous aki mbongo a Piroger yon ba pesi ba mo pour Piroger yete non. Histoire à voiture et banda kala. Histoire voiture à Piroger et banda kala mais qu'on expliquer bino. Mukomusu tole tolamuki président Werason a convoqué réunion na Kinshasa a bengi orchestre Mobimba. Réunion na ezala filmé. Réunion na si je na ngweza ni mutu nyonso to ko loba. Maramozo sala ke na domaine na e marché te pour le bien-être et orchestre. Mutu to loba. En tout cas pesa mutu tout liberté à loba. Tant comme na réunion ezali na tanga ba Covid je crois. Quand on comme la réunion on a tapé ensemble la veste en koiko le roi de la foi pesanga. Ba tout ba lobby problème na bango, magam na bango, ou est concerné bango. Mais nga Piroger na tala ki pour na bonne marche ya domaine na ngai, ya marketing. Parce que bisonde to liga na ba TV ba chaîne les alara belé et les alara na ba commune différent. Par exemple RTNC na Lingwala. Antenne A na Gombe. Aujourd'hui, Digital Congo à l'époque, ils avaient na IPEN. B1 TV Papa Pimoma na IPEN kuna. Vous comprenez? Aujourd'hui, Bachel le roi King 24 ils avaient na Gombe na kati kuna na justice. Aujourd'hui, Bachel le roi numéro 4 TV ils avaient na immeuble Botour. So aujourd'hui, TVS 1 ils avaient na kati kuna. Il faut que yo kota chez Temba kuna na kati. Donc, et c'est un moyen de transport. Parce que le président Werason appelle ça un concept. Petit football là, t'as bien. Il faut moi costume pour la valeur. Oui, il y a un mot tout ça, l'appel est fort. Il y a un costume en haut là, pour la valeur de mon konzalingi. Mais quand on a ta costume en haut, hôtel, mais sous la moi, n'arrête. Aux en moto. Il y a combien de fois ma pantalon et pas sous quand on a moto. Vous comprenez? Tant hôtel mais sous soit sous moto ou bien aux transport ils allaient qu'on déranger ngai na zaki na makokite ya ko somba voiture mbala moko na temps wana pe na zaki na mutute wa ko lobake no Piroger na somba voiture tant que mon maison mère à mon na raté yango il fallait na recourir que pas patron na pour patron na millionnaire le roi de la foi aza hollandais ta simple il y a le baraté ben na mambo tel l'autre le roi de la foi n'importe qui te. Il y a un monde dans la réunion, na exposé qui quand ngai que mon konzi tala nga problème na ngezabou. Ba tout va se pela nanga, tout le monde a se pela nanga. Et le roi d'Afrique Nima Kiango a pesa qui charge dans l'administration, ces gens sont katakata donc ta pichu musungu maître ninja ba tout en tout cas besoin compte Piroger il faut avoir voiture na c'est un peu voiture ni.
nasenga IST oyo tobenga catch ezalaka nango ba 2000 ba 3000 ya sika ba 3000 mais ya ba occasion pe mona na 1500 ozwi pe yango voiture wana ba 1500 za ba mbongo bina ke non la mso mbongo nguba okomba mutu mso ko lela pe nguba 1500 ba 2000 wana mbongo pe mutu ko lela nguba eleki non mais nazelaki na pendant longtemps na bana ozela ba lelo ba mokonzi ba pris sakaete na toujours kozela. Alors, comme à un moment, tellement bateau c'est manqué trop dans la bateau, tu l'as trop et dérangeant qui va fanatique. Il y a maison mère. Babino, en attendant le roi de la forêt a préparé ou après sa piroger. Bissos que tu dis, charge. Et banda depuis le mois d'octobre 2023. 2023, je crois. Mois d'octobre 2023. Babana initiative, wana. Il y a que ça va mbongo dans le monde entier. Batia penza basali groupe mobe fanatique il y a monde entier. Il y a maison mère ici à tous ali opération sombela piroger mutuka. Batwani ko chape ndambu pona kansa mbongo mo boye to basombela piroger mutuka vu que musala ekende ndenge itolinge ekende. Obi ke processus ça 8 ans moulaïb. Ba bere penga ba bisna piroger zala calme to ça surprise to après ce mutuka. Depuis le mois d'octobre 2023, nakozela, zela. Et comme autant. Na montant na mon comme moi primo bien. Na si ba initiateur, nabi. Est-ce que nako ko taper na initiative nabi non? Na mon na ba tulwa ba mettre Hugues Pouloussi et quand tout est possible ba muter malamu. Na za ba tulwa ba PDG Maluma avocat arme fatale. Papa Yoji, tout le monde qui non sera lobby likambo sala mara. Na sa mutoro ya Théo Zambrota, muto ya dollar et là la TV wana. Na biso soki na l'accident que dans une grande partie, ba on ba baxela ngai. Boti na wana boti na pe envoyer na bino moto ke na par exemple to moni PDG Maluma avocat, to moni le maître Hugues Pouloussi et ka Lion di Baro, to moni muto ba compléter biso comme ça ça ga bino moka muto bo pesinga. O mona boys que bo sal cérémonie na bino. Mais bandima ki amote. Baba ga na zela kaka. Na zela année si la raté et sili. To koti 2024. Na me go tuna bango sote toyoki ke oya poto yaka ozwa na poto yaka kozwa kaka na poto tango koma poto oye to peso yango ozongi na ngomba moko esali pe bien rabi c'est une bonne idée nzamba sala raté sali na e poto na komi na poto pendant un mois na ngana na zo se préparer pour que na préparer voyage na zonga oyebi ke mutu déjà ça za na kini na position mususu a e poto ozonga na efa zonga pe na position mususu po a commis déjà jika a commis déjà pro donc il faut bizalelo azali na wako mataba moto na kini a matasuti a comme mutu mo pe ke mo voiture na epe akendanga na élégance akendanga et ça la peu fier na komi na tuni ouais voiture ngo po na zonga na makam na nga nyonso tout et komi zela lobby et na suke komi loko la batieli osikoyo donc, et là, au mot qu'ils ont acquis, et commis marque de confiance. Donc, heureusement, on a acquis. Déjà, le rôle là que ceux qui va passer sur la poto aux ongatés. Donc, zonga, qui nous on a acquis. Parce que tu dérangeais, aux aglons, on a manqué de patience. Ça les bilo qu'on a deux fois puis Roger. Ça les là qui récolte pour dans basso melo mutuka. Oye na poto ça les lio communauté basungayo. Kovanda na ona poto, kolia na ona poto, mais yo chaque fois, ozo benga toujours, c'est comme si ozo précipité bat, alors que ba bombe la yo, et lo ya malam. Nde tozaki na manque ya patience. Basali le groupe mobimba WhatsApp, po aider yo, na kolala na ona poto, kolia na ona poto. Na ebite makambo ba makulu ne kino ba yebi, ba golf kizola, ba yebi makambo na oloba. Oui, yo sta oloba besoin nozo kitsa maison mère po ba est-ce que oui maison ba baron maison ba millionnaire ya mutu musa rola mukaka yemo le lobi pire gens sont melo jipo na baza ba fana maison mère niveau na bazali mutu moko ka la muki le lobi pire gens sont melio pour non nera orchestre na biso bato baza
logement na dynamique la poto eza kutu te il faut basalela nga groupe mutu kingani kingana pesa non eza mutu mo pa ko ba pire ja mutu na biso yaka a loger nga na ndako na yo be a loger na sika moti na sisi ba séjour na zongi na lingi te na kota na makambo wana non eza bien teza lora nazo dénigrer orchestre na ngai pour yango ndé bimisio ki oza na patience te non il y a personne par le bi que dans la patience te personne na soana ba président d'homme na Lille ba pesanga conseil les ki na biso zala toujours humble zala ningo za wana nzamba osunga yo na soana ba Marc Claudine Kinwa baza ba mama Marc Claudine Kinwa hormis qu'on a la fanatique à maison maza mama abota ba Christian Kinwa aza na motin bo mama ayebi ki moi na mbalo a luka vie ayebi ki moi mbalo na charge munene na simane je suis père des enfants ayebi ki moi mbalo azo luka vie aza wana Seigneur un jour se retrouver baza bato bakoki koloba mambolo bien até dans la vie il faut autant la paix vie à bato tu vois autant la race sentimentale donc pour dire que histoire à voiture yangwana ibanda kala et on a kini pesamite yaka poto ozona poto na poto pesamite comme isso zona kini OK zona kini na ba été totika na vanda donc voilà pour enterrer ce sujet tout le benamso makamumsu tu penses qu'aujourd'hui tu as toujours de bonnes relations na groupe Wenge Musique à Maison Mère tona ba bureau ya Wenge Musique à Maison Mère très bien absolument to solo la très bien to soana directeur Petit Muzungu très bien to soana Papi le Prince très bien ba tout union surtout to solo la là bazali na matadi to solo la OK. Quand on ma taille de solo là, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Donc dans un problème là moututin, n'a pas non ça ka promotion maison mère. N'a pas on a commis poteau. 3 mois massa qui on a. Et normalement les toujours dans l'équipe na plateau différents plateaux nous surtout pour défendre Werason et je vais continuer toujours à défendre Werason. Vous comprendre? Donc Werason c'est mon papa, c'est mon patron, c'est mon président, et on n'a pas de problème. Merci beaucoup. Mon amboka pi Roger là to me cannabis ko évoluer et puis poto loba mingi na sujet o déranger qui toile batu batali ba moni pi Roger mon amboka ba publier vidéo moko c'est comme si pi Roger boa king munda c'est comme si pi Roger a qui tombe sous na ba association moko yo moko mon amboka uko expliquer ni na batu parce que batu musu ba comprendre ki pena vidéo te musu ngunda musu zo senga biloko kolia to chacun a interprétango na ndenge na ye bon ngapi Roger na message na ba filmage ba filmanga partout ba mouvement na nganyo surtout ba filmango et bandi lelote bandi depuis Kinshasa ba filmanga na njili na ok nos transport au moni mara musu mon frère nzambe pas likolo ajuster nzambe atombola batalongo la mutu na humiliation a comme sango élévation humiliation musu ba osala yo ndeko nango zotala komi tungisa te lorsque baza ko humilier yo baza ko lukelo ne élévation OK na Kinshasa ba humilier ngatala yo na mutama kolo mutapasi tala yo na zotambola ake no luka moto ake lukani lelo naza mutu na mata ba métro naza mutu na tambola ba talis na mutu na zotambola na ba tram lelo pe pi Roger na kata mboka malili ye wana molei badendo yewana molei badendo basekanga molei badendo mais lelo nazolia ba na omela ba yop lelo nazolia ba hamburger lelo nazolia kitoko tala matama ya mona moto ndenge ye ba chanjo surtout que likolia na poto voilà ka obada ke na poto aliara kaka ngavi na message na filmage yaya moto nyonso yebi na monde oyo aza na mukanda ya mikili ya poto alekaka na nzelo nga na alekaki ba filmaki wana je ne suis pas le premier et na oyo ke lango soni atam commenter c'est être un homme je suis un homme na lina zala ordre en ordre na pays ya bato. OK, oui, très important. Je vais être en ordre, je vais respecter les lois ya mboka ya bato. Yango il faut na le kananzela wana pour que na respecter mboka. J'ai besoin de respecter la France. Vous allez enregistrer. Nous allons enregistrer. Et ça, bato belle pe na Congo wana utazata na carte électeur te. Tant bazo benga bato kende kozwa mukanda kende kozwa carte bato belle na Congo ba négliger ba kenda te. Alors pourquoi ngai na mboka bapaya na vanda boyika non. Yango moni donc eza normal na le kalanzela wana. Mutu to yebi eza la ministre. Eza la premier ministre, eza la homme d'affaires général, tonan o azara na mukanda. Eza la musicien,
o yebi ki azala mukanda azala facilité ya koyaka mboko yo yeba ki aleka kana ndako wana nga na leka ko bato filma ki donc eze loko esali nga sonya ta muke que bato balakisika que Pi Roger c'est un intello. OK. Oui, c'est un sage. Balakisika c'est un sage à landi nzela azolanda nzela ya ko respecter mboka bato. Merci beaucoup, j'espère que bato ba c'est dérangeant qui bato ba tourner ba question bato ba kanisa comme ça base éclaircissement. En tout cas na pesi merci na ba kulu tunanga batindelenga vidéo na ba komika na c'est Pi Roger courage. OK, il y avait des gens qui encourageaient que on a relaxé message. OK. On a bien que ba kulu tunanga yi ba komelenga ba Pi Roger courage. Merci. Là, j'en profite aussi à saluer le seul et l'unique, le véritable code. Lui, il s'appelle Yaouli Moucheni. On a vu Nangaï. Comment Yaouli Moucheni, pourquoi Tika Petit Naï? Mais Yaouli Moucheni, il a vu mon abandon, ben Nanga Pina. Té, Nana Bengi, n'a les problèmes. Il y a tout ce que Ozap. Rappelez-le, tellement quoi, vous n'en mourrez. Ozap, Yaouli Moucheni a tout Ozap. C'est quoi, et Tomakanga Nananjil. Yaouli Nananjil, côté ni na quartier 1. Côté terrain, lui, son quartier 1. Terrain quartier, terrain Bouddha. Moi, Yaouli Moucheni habite les manara. Zélanga pesangara 30 minutes. On dirait shit. On va 30 minutes maintenant. Range Olver Moge Yohana Telemi. Pimpi, Pimpi, Ezanga. Kota. Ah, Yaouli Moucheni. Les seuls et l'unique. Les bienfaits n'est jamais perdu. Les seuls et uniques. Code à Moka Otozarana et Yaouli Moucheni. T'es bien fait, trop beau, ça n'a pas été balé qui continue toujours comme ça la bolamu. Beau, mais ça n'a pas au mesana ko sala. Puis Roger Monamboka, parlons toujours de Wenge Musique maison mère là, tout le mingi mingi, na invitation oyo et dérangeant qui, ba membre de diaspora et dérangeant qui ba te belé, comme na Fregola, ko bengi sawera, na festival Festigola. Et tant qu'il y a mon corps, il y a ba pandisango, Monamboka. Ancien pays à Wenge Musique à maison. Ancien non, non, ancien. Yo dans lettre dans la démission, besoin la lettre ba comment nga ke ba longoli Pi Roger. Aujourd'hui on peut t'appeler membre effectif. Je suis membre de Wenge Musique à maison, mais jusqu'à preuve du contraire. Voilà, je te donne la parole. Qu'est-ce que tu peux dire? Non, par rapport à l'invitation de l'artiste Ferrego là, pour inviter son aîné, son ex-président, Werason le roi de la forêt dans Festigo là, ils ont une initiative à bien. OK. Oui, que le roi de la forêt, ça, artiste Oyo, a soutenu la jeune. Le long, on a fier dans le monde, le long, ils n'ont subi. Ils n'ont subi, débit, le roi de la forêt, a poids. Na za na senga mona ba mettre Gims lelo o le ka musique nezo beta we rason le roi de France moto yo pas débit à mettre Gims le roi de France a tchaé poids na ba conseil na makambo na za na senga mona la di sobe phénomène la di sobe on a mona ça zo ko ça ba tout que yé muta créer for Lisboy Fondation point ni okota oui ezelo o swingai parce que ngali na lokutati na mona bena saïsa yazo kosa batu ke ye muta fonda Lisboy Fondation lokuta obi muta créer Lisboy Fondation ya isobe ezara le roi de la forêt Werason à travers Papi le Prince atinda Papi le Prince a ke mona isobe le wana isobe azo répéter na ba pauvre mundweri na Lisboy o ba bandara wana tango isobe sali male mambwa male mamale e kangi monde. Le roi de la forêt tant que visionnaire, il y a culture. De Werason a talabi, peut-être à avenir. Mais aussi une orientation. De le roi de la forêt à cette époque, a tinda Papi le Prince qui comme mon esobé. Ayebi c'est que désormais au comme leader, sale lo konayo. De Papi le Prince a que nana rep, penana njili et si gabe esobé va répéter à kata rep. Obiga Papi le Prince, à kota pa katara pa ebise sobi, na ezwa, lelo komi président, au sala groupe ya yomo, au poani, abi na ezo, ababima pe ka jou wana pe, et sobi pa ko, a sali pe groupe, c'est na kosa, phénomène yemo a yebiango. Nandenge pe pa pesa ke contrat ya primis, ma ombe vanda. Donc, ngali nga lokutate. Festigo là. Le roi de la forêt, Azamuto a soutenu ba initiative à bien. Le lot artiste, c'est comme on a qu'à remettre dans un festival bon na Nigeria. Na qu'à remettre dans un festival bon na Côte d'Ivoire.
nakebeta obi terre ba festival ngo zana ba artiste musicien artiste moko Nigeria asali festival na gouvernement na bango etele makoki etele poids akomi kobenga ba fere ba fali akomi benga ba héritier akomi benga ba tout o na kei na kena obeta na nini o Magic System basali elo mo boye ba tie bango poids na gouvernement bango budget bimi bakomi kobenga ba le roi de la forêt ba président Jibé ba Zaiko ba nini o togo beta festival. Pourquoi pas lelo mwana ya Congo mwana mboka natif de Wenge fierté de Wenge musique à maison mère papa Hervé Ferrego là papa Hervé Ferrego là aza mwana ya Congo mwana Wenge asali initiative a bien malgré ça na soutien te parce que loko asali on a mérité gouvernement la biso bataille makoki on comprend et loko faire idée on a faire asali et ça va le roi de toi bango mafika de toi ba donc ils ont mérité bataille poids mais bataille poids te na ba moyen de bord na ba moyen propre asali yango mais pourquoi alors sponsor bayete batu bayete oui ils ont manqué de communication toning ba non manque de communication te lelo oyo mon nango comment tambola na coterie wana to bien surtout na biso Congo division za makasi coterie za makasi on comprend mais idée à faire ils bien yango na ngana okake 50 ans na mona ki le roi de la forêt andimi abeta ayambi bato bato bazana kati ya lisolo na kati ya ndako. Mais si les gens déplorent qu'il fallait faire Ferregola à se déplacer parce que son père c'est lui qui l'a projeté, il a donné lumière à Ferregola, mais il y a tindi ba porte-parole ba les voilà ba porte-parole auditeur allait dire voilà c'est l'abscisse en fait atindi ba producteur ba mekakole kawana qu'est-ce que tu peux dire ça faire il y a ça d'abord faire aussi appeler au même au téléphone ça faire il y a business on comprend les affaires à business ngana ba ki joue Ferregola na berna e wera son ba kutana et si ka moko joue en erozala penda pour tout le monde komata makala mabotika la peau ça fait très longtemps sombele toyo kapenda banzembo hello delile mo consolateur ya konsalisa yo o motema ya kape yo longola pinzoli etondi feraye Abala bomba kole la katenza be motolinga bongo espoir na ngai persévérance courage na mosala complicité pe ya bango kumbela ya makambo yango oh le roi de fera pesi faire pesi Noeli pamba nazali na boloko te bampangi ya Vincent kozwa kozanga ya we ayebi nazali libre botika na sakana feraye na motema na kowe gege wandi ya kolela yo yo kale mananga jouana ce que vous allez bon tu chantes bien jouba kuta na papa jouba kuta le banzembo le roi tave katanga et ça la chanson chantée seulement par le roi de la forêt et Ferré bon on bien te et ça dio featuring dio kaka wera sona Ferré tave katanga bilengi est-ce que to mona ngoju musu na babilongi banzemo le roi soki na kole les alili kambo ya kobomba teo susi na motema na kobosa na yo te vraiment awa yoko sosola ngala miso ya bato saki okanisa na ebaki na suki na yo mama eme na soka bolingo boni otika mawara mitema enge na yebaki mo sabolingo oyo ekokoma na soka teo babiloba belle époque oyo le roi de foi tindiki faire apesi neti nzembo mokolo liboso na monaki yo na barumbu nakanisaki evre da ezalaki kotambola napusani pembeni nzoki ekelamu ya nzambe natuni kombo apesi ngai se adresse apamba azalaka na kindu mwanango ya mama Josephine kasi mabe moko abimaka te papa na ye motema makasi neti flama alingaka komona ye asololaka na bato te nazalaka insensible na bote ya shango piroja soki awango nakwezite te soki nazimbongo nakwela selpie wasko yora Ferraye
wera lobi lokola bakangi kelasi tokomona na wapinga Francine Dembo Ferabimi Miranda kolokola prison le roi de la foyer lokola bakangi kelasi tokomona na wapingo makiamba Ferabimi ata l'église kenakateo wera Jesus lokola bakangi kelasi ale mosekelo tokomona na tenzambe shetabimi lokola bakangi kelasi tokomona na wapinga mais comment vocal est non bon la Belgique il y a mutu ya tondolo vocal non bon ça vocal bo lié que va be va balancer nzemba papa wemba obi que la Belgique dans la Louvière na beta na qui toi qui gars deux chanteurs trois chanteurs même moi Samso akenda ina si on a moko na yemba ngamo na obwaka o mona teke na yemba na bwaka so tellement que na pesa ki ma moto ta na ego zonga na yemba aske banza ka penga yo onga mabanzo mayo elukaka yo aske sala kayo mawa soki yo banzi bana koluka la joie mondele asala l'hôpital bakoni yo babi kao si on t'en a bête, on a autant déjà soufflé. Il y a peut-être moi balaki na mike bonga zamuto na ndimaka. Bonga na muto na Melia. Nana yemba Melia. Ouais. Pour Melia Chameau, l'homme le plus soufflé du monde. Melia chantait par excellence. Parce qu'on a Mbaraï. Dans la mise en œuvre, c'est un peu na yemba na voix. Poma toi zani bolingwa komona yawete lobangia mama kande. J'ai chanté une chanson Théodore Biangema parce que tu es la référence de la jeunesse africaine. Patron des patrons, fils à papa, tu es pierre de vie qui est aussi la lumière qui fera briller l'Afrique du troisième millénaire. Et c'est loco, il va te belé, basumba. Le test. Na la zamba. So lingo sugi sara mutu ayemba vocal wana. Tout nande konanga miel. Mais ubanga ni poko tala mondango. Tinga si on azalaka chanteur. Mais transformé en porte-parole. Okay. Donc voilà, raison pour laquelle c'est Dieu qui est le maître du dessein de tout et chacun. Nous avons mission à gauche, mission à droite, et ça le cas yo. Et le prophète Bessimbala, l'homme de Dieu, la cité des aigles, on a Pessibino Bambote. Parlons sur l'actualité. L'actualité nous oblige aujourd'hui. Au moment sortie médiatique, il y a un animateur Oyo à Salipé, bon moment naïe, Nakatia Wenge, musique à maison mère Diego, tout le monde photo et circuler dans internet, et circuler dans la toile. Il y a au Koko Lobanini par rapport à la photo, premièrement. En tout cas, et ça n'a pas si. Pourquoi qu'on kange photo na niveau ana to respecter un peu bateau. Moni mutunyo surtout. Ils ont un moment zoto ezalaka makasi. Ils appellent un moment zoto lembaka. To pe muta koma kobela. Alors ceux qui le londe konanga Diego Kao abeli. Pourquoi qu'on filme ou bien pourquoi qu'on kange photo na ba position on a sepelé d'abord on a yangote. Mutasala ki bongo nzamba limbisa et koloba sortie médiatique à 5e émission. Ouais, sortie médiatique nae o azo se plaindre que le loso kazali banda ya wenge musique à maison mère izapo na maître ninja de a benganaye et puis ce qui faut batubaye ba quel est la rôle au maître ninja a joué na kata wenge musique à maison mère. D'abord on a opé sa faute na mopandi sango attendra qui micro. Parce que premièrement, Diego Azana état, il y a convalescence. Aza malade. Au bon tout ça, Aza malade, batandra quand même microté. Alors que le makambo azo calculé, azo ba conséquence d'un côté. Il vient juste pour faire son travail. Oui, quand tu veux faire ton travail, mais na état, oyo mutazana ngote, on va dans la potote. Les lots ceux qui mbila kuti mutu, Azana état bon, après ça que fotito yebi.
azwaka ye akei kobomba ye azonga na état normal nga mona bato mosusu alango azotya makelele na nzela bakangi ye bino okanisaki nde bakangi wana bake kosala mabe non mbila mpenza ake na garde à vue atie na esika moko ya bien alala azonga na état normal après afuti amande abimisi ye pour dire que moto auti na maladie moto aza na convalescence aza peut-être na baeffet ya baanesthésie aza effet ya bakinini bakisi na kati ya nzoto na ye azo mérité bapesa ye micro te aloba parce que akobunga akoloba bien te tu vois alors peut-être makambo yo ye moko ako regretter soki olobi bongo wana batam su ba contredire te to mona Bobby Ronaldinho o atika wenge musique maison mère lelo azo évoluer na epé alobaka kana likambo wana ke maître nso na longwe pona maître ninja bato ndenge bakomi koleka lelo ye pe alobi yango la oloba nini wala ngala mona ngo eza faiblesse yo binga pire je batak na zwaka nde tozana na famille nyonso tu makambo ezanga ate nga zo entre biso ka wana po toza bato biso tu papa na biso moko wera son le roi d'Afrique course au pouvoir ezanga ate mutu na mutalinga le roi d'Afrique mona ye danger na domaine na ye o comprendre mais c'est pas dit que ceux qui peut-être aux huiles kamona muninga no travailleurs yo que long orchestre non comment le ba mettre ninja beta ba mbata ninga va ba loba papika kola foot ça ba tu minerva na winge musique ba misie bele ba leka ba lobango moi je n'ai aucun preuve maramwana moyena lobelango ezati jour na zo preuve na loba mais le quoi na za na preuve te ya makambo lo otuninga na moyena lobelango ezati mais na loba que soki mutu alongo orchestre eza yemoko akanaki déjà ki alongwa donc ezate ki o polani soki parlant que alobi ki o soki po ba beteke mbata ba mona ki na répérité nanga ke ne hérité te à part que le roi d'Afrique o hérité na ya repa na mais lui surtout tozawana presque biso tout ki na tal hérité na ba rap orchestre mbagu tout uta rap na Masimanimba à l'époque toke to sisi rap biso avant toke ta la rap hérité orchestre mbimba hérité pas yamba batu gitoro na suka pas payer ça peut transport pour l'orchestre batu tout baya kiwana batu musu ba kima batu ba pesi bino mbonga transport bo kabola ne boyaki me batu musu ba bisali ba chef ba kima to ebi donc pour dire que batu tout au kenda hotel héritier c'est notre frère batu musu ba hotel Fabrigas ngana kenda hotel Emile Elias na kenda hotel batu tout ngana kenda hotel papa chéri j'ai bien piano j'ai sali moto pamba papa chéri j'ai bien piano pese mbote par là on a Roger Emel après digital et nous avons le chef de l'orchestre le mignon garçon de tous les drummers c'est bien mignon Maniata si vous allez na pesombote voisin tu vois donc na Roger Ngando na pesombote pour dire que c'est pas vraiment raison et ça raison tinde onangai Diego sera longwe peut-être ça malade azaki sur ma casse au boire raté nous autres lembaki ya on peut-être lembaki Marco ça comme mutute mais na tout nyo pe rôle ya maître ninja izani na kata orchestre maître ninja a rapproché sécurité rapproché à le roi de la forêt a pe chargé à stratégie on a mon repère ba stratégie ouais. Parce qu'il est le comara maître ninja beta nga maître ninja salibo maître ninja pe mais non beta ngata ezaka yo mo pe soza ko se respecter ma mwana ngoyi la hote do yo po bato abeta ce qui mutalobi on peut-être se respecter kité po azali bomate maintenant azali bomate ka mbama beta mutu peut-être mutu se comporta ki bien te o se respecter kité o mi pesi o mi chaki ne siga na hote nga depuis na banda wenge ti lelo mettre ninja beta ngati voilà Oza pe mbiaka ya makambo oyo ya kolobela étant que porte-parole là tozo mona donc tout fait tout flamme entre frères nayo Roger Ngandou et Nande Konaye Blanchard Moussaka ba évolué pas mal ba sali carrière na bango ensemble les le ba komi na ba dispute et en plus bazo relevant na kati ya toile na kati ya média okoko lobani par là bon ngai elo na loba mingi na Moussaka Blanchard c'est un homme que moi j'aime beaucoup. Oyo ngana benga sage na biso ba porte-parole parce que d'abord aza vieux obi que Moussaka vieux na biso Moussaka le rosa ba 72 ans Moussaka mkolo Moussaka abandi robeta na Vita Club Moussaka bandi na rosa non Moussaka ça non d'abord réparateur
il y a Barécho, il y a Banini, il y a Zamoutouna. Comment tu peux traiter comme ça? So, il y a bien des informations, non, traiter. Mais il y a tout le qui porte parole, pour la Argentine quand même. En Argentine, c'est mon frère. Mon saka bandina, on a bon ça Barécho. Bon ça biloko, biloko électricité. Amutamaele. Deuxièmement, mon saka a ebeta balé na vita. Abeta pena. Mon saka no mon collègue ba yemo ningidi bani donc a chapebi. Ya mo ba pese comme mon saka pour cha vita bi. Donc amutakala, amutakala. Ya mo le temps wa ko ta monde ba porter parole, aza mutamaele pour comment un peu banzembo. Il pouvait pas kobima ba sortie médiatique on a monaki. Moninga na be mission atala ka ba commentaire. Natala ba commentaire émission na lela bato bazaki content na ata mokete omoni ba okese ba ndaku tout ba problème ezanga te ba ndaku tout ba problème ezanga te mais na sepela na leki nanga oyo bina filé na nzembo ayemba nazomeka koboya yo me ba souvenir ezobendanga kaka boye bolamu elekaki ebele nazoboya mpe kolinga moto mosusu ntango no mosusu nakozwa ro eleki yo na mabe na prefere nabongisa nzete na ngai etingama ke nalula nzete oyo nayebi te noki kobota mbuma bololo moto nyonso aza na probleme na ye ndako nyonso aza na probleme nango pour dire quoi omonde tovanda na bapapa na biso na balider na biso bolamu ezalaka mabe pe ezalaka mais ya bien ya motu eza tobomba tozwa ne bolamu mpo bolamu eleki ebele ko comprendre donc okoki kovanda te boyo oyembala moko obandi kobimisa bolamu mabe oyo molamu so moke oyo monaki oyebimisa ngo na toile rien donc côté on a condamné mon sac tant que ça je crois pas au sala bongo quel que soit problème ezala ndako na yo bombango po bato yo zoyebisa yo bimaka ndako na bango yo yebi o ba mona na ndako na bango yebi te mais il y a bato ya yo bimisango donc pour dire qu'il fallait pour ça la bongo Roger Ngando oui fallait qu'à répondre ba bengango droit de réponse mutu moko talinga ba sara na crédibilité na ye mon frère zanga mbongo mais ko zanga personnalité te ko zanga réputation te vous comprendre hein réputation ça le la chemise à pembe soki babwagela ngo mafuta ya mbila obe babwagela ngo musaka et kokozo na sunenga zalaki te donc Roger Ngando c'est tout à fait normal fallait à se défendre aloba parce que ça va peu kimia peut-être makambo ba bambela qui tala excellence Roger Ngando obiso to yebi Roger Ngando azana kermesse munene le millionnaire wa sala na Kinshasa azana ba activité minene na sala ba bobenge muyibi Roger Ngando akabela watu bilamba sa uti potobolo bana yibi elamba eza ba bilo mo boy ya bien te on comprend Roger Ngando il a tout à fait raison il y a qu'on se défendre peut défendre orchestre à un moment où peut-être Mosaka a exposé orchestre n'a pas dit wana ou peut-être il s'est non bien te merci beaucoup pour nayo pour un point de vue nayo donc voilà mais aujourd'hui l'air peut tout le monde au Kolobe la héritier Watanabe oh je tiens déjà à signaler que l'artiste et musicien héritier Watanabe Toto Yatembe Akobe t'as déjà concert naïe ce 21 septembre dans la scène musicale donc bah sombi non ba tikete pour précipiter bo somba ba tike ba lié à billetterie et ça on a tout beaucoup na page à l'artiste héritier Watanabe pour mon ba lié wana donc beaucoup somba déjà ba tike naïe pour ne pas être aussi égoïste l'artiste et musicien Fabrigas Metino Abdi Maestro oh Akobe t'as bon concert naïe na kati ya Casino de Paris donc ba bonne chance naïe beaucoup t'as na page naïe Fabrigas Maestro Di Metino beaucoup mon a ba lié à billetterie mon avalier habillé déjà pour beau somba billetterie et ça déjà ouverte et puis l'artiste musicien Fali pour pas oh abati sur ma date na kati ya Hollande beaucoup dans la page nae beaucoup mona donc bina filé oh Akobe ta na Portugal et bongo Patrick Beckham oh Akobe ta bongo na kati ya Genève wana na Upton Geneva
nakati ya Suisse le 12 octobre boso Mbappé babillé pour nous soutenir toujours culture ya mboka na biso ekenda toujours liboso vie na biso bayi lokanto o akobeta bongo na Bataclan le 10 novembre bo pesa Fox boso babillé voilà to comme na biso kokenda na suka mais puis Roger mon mboka là lelo to moni ba vidéo pe o circuler nakati ya internet ya Héritier Watanabe na Yoroboso et puis rapprochement na na Maniké et puis na Prince Bakali. Bon, en fait, on a héritier za moto a pe ba consentement na ye, ba sentiment na ye pe aza pe na ndenge na ye. Tu vois, naza ne logo yebisite ne sika wana. Mais ndenge na ye héritier azara non conflictuel. Na ye bia tonton non conflictuel pe aboya moto te. Moto atolobaki osaki mabe atolobaki mabe so approcher héritier boya moto te. Et je ne crois pas que héritier na le luka batwana. Batwana butangi kombo ba on peut-être mener ba approcher héritier na motema zanango akoki ko saboter bango te akoki ko benga na bango te et ça se passe comme ça se passe très bien. Je sais que ba kombo tangi wana ba congolais quel que soit Bamabé na bango ba salaki côté bazalaki mais héritier n'a rien à voir na makambo mais n'attend la salle de ba live en tout cas ba live na ça qui pour promouvoir concert héritier ba commentaire belé ba te belé ba sepel na rapprochement ngoté et je sais que héritier yo ba fanatique pour le loba to ba loba que concert déjà héritier azana pour ça il y a ba mourir la bonne musique azana pour ça ba spiritas ba fan ba de partout ba to lingaka musique ya kitoko na matoi na bango ba koya na concert et puis ba to tamsu ba to poussa na pembeni pour na communication tamsu baza na ba guerre na bango na ba côté et puis ba ramenango pembeni ya artiste là je sais pas yo gogo lobani po ba chikito papa paradis ba otala biso ba Patrick Malo avengi ba Olanda biso vraiment na yebite Kennedy chikito pa kotala yo koko lobanini par rapport il y a rapprochement na bango parce que ba bitam sou bazali na bakana bango ba na bango ba tira ba guerre na bango ba ko ramenango pembeni artiste ko sali peut-être image artiste héritier Watanabe voilà héritier asenya zamaele mutu yo surtout azo seksayo elobite ke mutana lingio mutu yo surtout azo seksayo elakite ka lingio ya mutu mususu ana agenda caché mo boina azo ya pembeni na yo héritier il est très sage il est intelligent maramno surtout azo des choses sérieux et il y a présence ba Barcelone au ten concert héritier. Parce que héritier est déjà Aza chanteur, héritier est déjà il parle bien à la télé, héritier est déjà il fait bien la musique. Vous comprenez? Donc Zalato Bazalate et Kobaxango Loroté la musique héritier parce que au moment où nous parlons héritier il est concentré. Bazana Maki ça fait 2 mois en Bazana Maki, Bazo Bimalbanda te ba concentré, Bazo travailler pour la réussite ya concert voilà. Et na ben ba vrai chéri ya Moka, ba Chimène Pemba Baya. Vous comprenez? Ba vrai chéri Mboka Bazala wana toujours et au sala biso bien. Belinda Bongo moi Simbinga. Moi à Paris, Belinda Bongo moi Simbinga moi à Paris, donc Bazalawana bosso moi d'aba billet bosso moi billet et bon tant bosso moi billet bon que bosso moi bilamba na salon na boutique Frata mode na Lyon boutique Frata mode na Lyon kuna bazo sala o babenga Dadi Lukombo kenda kuna molati si ya solo ba star nyos balataka na poto même aux États-Unis même aux Canada livraison à domicile au fêlé Dadi Lukombo molati comment tolati to respecter mon pépé est-ce que bon mon a climatisé il aura boka Dadi Lukombo so lingo lata bien poto na poto Dadi Lukombo obengie donc ou bien on s'abonner na na TikTok boutique Efrata mode s'abonner on lata bien et OK ça sous qui peut na salon elle coiffure na Lyon et pas parti m'en fout les jeunes play basarana va mettre Eddie Capen voilà so lingo lia bien dans kata poto net aux na Lyon lingo lia bien OK na biso pas Sims je na biso Sims na biso na Lyon au lia
Beso olingi olia ki mungala. O krozo na nenga mboka. Ok, penza na restaurant Mbandaka. Na Gambeta. Na Gambeta. Ouais, bien. Restaurant Mbandaka. Est-ce que ba ple ba Fabrice Moulele bazalara? Est-ce que tu as ba Bonayoji? Bonayoji, ba mote belé na. Oh, combat, tout ça, là, ba caramel kitoko. Ba Chanel la caramela. Yeba zabuna ba nasi ya kese na kata Lyon. Na Lyon wana na restaurant Mbandaka wana olia kitoko okuta mwasi moko mbinga kitoko noir azawana komone Sarah. Sarah. Azara gentil. Mais les robeti ma solo ya restaurant. Si vous kolo restaurant de yo yebiye. Engambe en putu. Engambe en putu. Playboy. A solo ra bien engambe en putu. Na pese ba mote belé mutu moko bien. Mais les robeti ma solo ya ba restaurant awa na kati ya Paris siko ko lia kitoko. Au moins ba fille ba servir yo ya kitoko. Na kati ya restaurant. Na Paris na lia bien na ACK et pas ya Golf Kizola. Pas ya Golf Kizola. Na lia bien. Oh le comme bon pas bande ko na biso. Brigade Sarabati na Cambodge na pesi ba collaborateur. Ben restaurant kitoko ko lia na Paris, pas Chikito Papa Paradis. Restaurant Paradis secret. Non na lia. On a siko soko kei au sentir le rose dans la Paradis. Donc Chikito Paradis à côté là yo moi na mboka soka ko tsa tembe a okende a boleka na restaurant Paradis pour na tembe ça Papa Paradis a côté là yo yesoke a promettre yo a réaliser rango tika batapoto pardon tika Papa Paradis wana moto moko bien toza loka bongo na Claude Mabanzo il a promis il a touché ya zara bongo na Lausanne batapoto na promesse mutapoto ko le solo monate na olé déjà pour tondit. Mais il y a un bateau de bateau. Il y a un bateau qui est à promettre yo apesi. Chikito Papa Paradis a benga ya tina ba code PayPal. Voilà tout comme na biso comme la suite. Ya omoni ngala kangama na ya Théo Sambrota nanga. Il y a l'air dollar et là la té. Ngala kangama na PDG Malum avocat arme fatale. Ana kinime au vanda be a sepeli si. Asa bongo ne mona ba honorable Victor Bosoku. Ah wala mutu na biso. Victor Bosoku na pota benga lo boleka. Bosoku. Victor Bosoku ba mote belé na yo. Sokule. Ah na pese ba mote belé mutu mo bien ngapa. Fete sala toujours na ndako. Bien. Ya moni na kangama na M22 business Fiston Ituku représentant valable à panneau solaire. Na kangama na Bruno Lubika monga propre. Donc voilà batu na ngai penga ki non ba ki parate ke o batu musuba lo pasa na poto a komi patron ko kansa te ko ya poto za synonyme nginda te donc temps na poto début nyo se zara pasi moto nyo surtout début zara pasi ti jo mususu pe ozui élan au vendisi makambo na pesi mbote na le boss de boss Didier Kouta boss balobi boss Didier Kouta obi ke faya ebisenga mikolo mutakangi masolo za boss Didier Kouta ma condoléance Blaise Belé na pesa ma condoléance na bato to babaki PDG Ali Maimona akufaki PDG Ali Maimona yo tiki motema nanga isolé ngaya wana zolela PDG Maimona yo tiki motema nanga. Alors, donc, que son âme repose à paix, PDG Ali Maimona. Là, tous à na page noire, on a profité pour présenter ses sincères condoléances na famille Kote Mobimba, la coiffe Kote, ou Outiko Bungi Sabongo, petite sœur nae propre, sincères condoléances na famille, il la coiffe Kote, on est toujours ensemble, loin de yeux près du cœur, ebisingo za mboka Kinshasa, biso pe to kozela, nenge bosala ba cérémonie mosusu to kozala, to compatir toujours na bino na musika, et pourquoi pas Bambote na Chantal Lombolo. Chantal Lombolo, hein? Femme en espèce. Ah, mère à la biso Belgique. Ah, Angèle Lombolo. Angèle Lombolo. Angèle Lombolo. Femme en espèce. Ouais. PC Bambote. Vraiment, merci de l'invitation. Pour en finir, sinon sorti. Donc sorti déjà médiatique oh Richard Sala qui na TikTok yo gros gens deni parce que Lucas ba problème ba moni ba ndeko biso ba chroniqueuse ba tiktoker ba yambi héritier watana benakata TikTok héritier na biso ki aza moto alingaka bato donc ceux qui ba tiktokers ba bengi au bout de bon pourquoi héritier c'est sympa aza ndeko aza bien tikana pesa mbote na Ferre Bamanisa Ferre Bamanisa ndeko ya Bondo Bamanisa le millionnaire Emmanuel Ferre Bamanisa na pesi ba mote mes respects dans mon colonel Franck Ilanga ordre national bato sate bango banani
mokonzi Frank Ilanga ordre national et na pesi mote na ngai pa ya Nike Kuba mufinuko azo finika bango kaka azo finika bango kaka et ça l'a bien quoi. Donc voilà. Mais tant qu'un citoyen congolais aujourd'hui toi les a bougé parce que bazo loba mingi na combo artiste et musicien fali pour pas oazo ça la fierté à musique congolaise il est loba bimisi bana moko il y a 23 ans na Bénin bazo loba bana ya fali pour tant que citoyen congolais qu'est-ce que tu peux dire? Bon, affaire concernant Marambo Talibana, on les a Maramboza privé. On a un bête à Maramboza professionnel. Ok. On les a Maramboza privé. So, les a Marambanzembo, on a Oloba. Mais pour ça, pour d'autres salir quand même, tant qu'il mange, il y a l'artiste. Et tant que citoyen congolais, c'est pour ça qu'on a tout mis en. Le roi, tout le monde m'a fallu, n'a pas sa mot, un wario qui se respecte, n'a qu'à Lyon. Gelor, Beda Chou. Gelor wanaza wario akutanga na salon de coiffure ba okatanga suki abinga na wario mais puis Roger le barabien benda mwanzete atele bien solo bité na wario mais na sa moto qui na sepela na msa osala Gelor Beda Chou na Lyon na pese ba mote na ye quoi voilà. Nous en a point de vue te naza point de vue on les a makambo mo rezalaka très compliqué. Ça, maman, ça privé, vie privée à mon tour. Na weko yo betango ati naza na bibatu ya mauvaise foi, mutu basali pour ba créer makamba bongo, c'est pour cela que comme so ngoti point de vue na yo. Bon na wolo ba mauvaise foi, lem suli kamonza solo. Na wa bali kamonza solo, lem suli kamonza lokuta. Mweke sopinga. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Si on appelle ça joyeux anniversaire. Na le jogo le plus suspect s'il a raté c'est Léo Mukuna. C'est Léo Mukuna salaka. C'est Léo Mukuna. Azali bino bolinga batuka l'air azopela l'air comment stable bokimie. Mais nga zakana bango toujours nga mutu tango pela tosa okita naza non et na pesi Gabo jogo Gabo. Ma mote belé quoi na pesi ba mote belé wana ba batu na nga penza ba dégâts Schengen bashman. Schengen ba mote belé na. Ba dégâts Schengen. On a la teba non, on appelle ça un télé, badega Schengen, batuna biso, et pourquoi pas, na papa Juna Jana, na papa leader, papa star, yeah, bote quoi. Donc, tous les cas comme ça, on a récupéré batunu sous pour batuna vaser belé, maître lourd, major lourd, maître major lourd, na Lyon. Donc, bazar bateau, bazarana biso bien. Pourquoi pas Roger Sita, il y a Roger Sita na Lyon. Voilà bateau simba rapi Roger Penda Bonnet wa masala Emma Sonangol voilà bateau batira bisoté Chobobu na Lyon un salon Arijana Mouila na salon balobi salon main de fer na Lyon un salon main de fer bakata biso pe souki bien Blaise Ilinga ndekolanga moko pourquoi pas repasser à mote mote Rams Kaozi yo za biso basambela biso et archi Gelor Amana architecte ya mboka baze belé batuna biso pena balinga biso na pesa dambote na mami Lolendo yo ya so na batu comme ça ngana woyeba nani susu na bosani mais ça na oponga na des mais ozotanga na pasi pasteur Christian na Lyon asunga biso pona ba transfert na pesa mbote belé japonais na Madrid balobi bana Real de Madrid doit bien sangai invitation yaki dans Kende Madrid avec japonais nazwaki déjà invitation ngo ko pesa mote na papa Landu femme d'affaires mokonza Kabelo papa Landu femme d'affaires wana bato bazira bisoté tika osalanga botenga dans na nini mo bena sambwe Gelor Amana l'archi intelligent Gelor Amana maître Hugues Pouloussi et quand tout est possible Simao Mutuambongo nakata Suisse Simao Rachidi Simao et nakata Lyon nazomona Isaac batwana baza batu na ngai toleka
Merci beaucoup, Puis Roger, pour l'invitation. Merci, Nabaïdien, sur Batali. Merci pour l'invitation. Il y a Image Pro, merci. Disponibilité, Nabato, Batali Bisso, donc, Namokili Mobimbato, Pesibino Bambo Tebele. Merci, Nabaïbalandi Bisso, na Image Pro. Vous allez toujours abonner à la chaîne Nabino pour vous rater actualité, pour rater information. Donc, Bisso Toda au Fou Moulin pour nous informer. C'est notre devoir. Merci beaucoup. Na Odilon Mampouya Boutique, exemple à suivre. Merci, na Chikito Papa Paradis. Merci, na bienvenue à Bambo Tebele. Quant à la Bilamba, toujours merci, na Zulu, Pipex pour l'assistance. Bientôt, Azobi Missa Maxi Single Nae, et qu'on a déjà sur le marché des disques, il y a compte toujours. Il y a maison, il y a production, il y a FB, il y a Fire Basket. Merci beaucoup, na Jordan Miswa, pour la réalisation. Merci na Shango Basket. Merci na Guy Basket. Merci na Héritier Basket. Et pourquoi pas na PDG à chaîne Oyo Fire Basket, Bambo Tebele. Allez, à suivre à la prochaine numéro. Je vous dis ciao.